Cynthia Kapash tosali yo nini? Moto si totika yo. Bandeko, boloba te papa robo, kolanda te. Boyoka bino moko na mongongo na ye. Po bozala sir ke soki bopekisi nga, seke bino moko te. Nazomona kutu ndenge ko explica ngo nanu te. Bandeko ezali somo pona biso. Ache kombo te me modèle balobi. Ebongi boyoka bino moko. Me liboso nanu na yebisa pe oyo. Azana bango elongo. Rich Beauté. Yo ozana bango. Yo nde babeti yo ndika. Yo yoka ndika na yo. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Malika Toko. Sepe la kana lolengi ntamba selo Kapashula. Kapashula. Ona senga ntambe pesa ba faucette. Na osenga tindambe sanga kanga mina otobalite mapoza sa faucette. Kapashula. Vraiment. Te. Na sepe na lolengi ntamba selo. Makasi. No. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Malika Toko. Sepe la kana lolengi ntamba selo Kapashula. Kapashula. Ona senga ntambe pesa ba faucette. Na osenga tindambe sanga kanga mina otobalite mapoza sa faucette. Kapashula. Vraiment. Te. Na sepe na lolengi ntamba selo. Makasi. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Malika Toko. Sepe la kana lolengi ntamba selo Kapashula. Kapashula. Ona senga ntambe pesa ba faucette. Na osenga tindambe sanga kanga mina otobalite mapoza sa faucette. Kapashula. Vraiment. Te. Na sepe na lolengi ntamba selo. Makasi. No. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Malika Toko. Sepe la Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Nicolo Kato Zaka a Rich Beauté. Basi Baboya Toko. Papa Shula. Malika Toko. Sepe la kana lolengi ntamba selo Kapashula. Kapashula. Ona senga ntambe pesa ba faucette. Na osenga tindambe sanga kanga mina otobalite mapoza sa faucette. Kapashula. Vraiment. Te. Na sepe na lolengi ntamba selo. Makasi. Na osala te ka po muta sali. Kapashula na osala te. Na otame kapite po yo chaka. C'est ça. Vous comprenez? Na otiaka belo te po yo chaka. C'est-à-dire ata kabelo ezalo ko yo tie ezaka te ngana. C'est na kanga suki na nga. Na boati chapeau na nga. Mais oya biso za matumboli. Mais yoka na ndika na yo. O comprendre non? Oyoki Rich Beauté. Omoni bato ke kopere na bango. Ozo kanisa bato tu balobaka mabe na la Chine na la baronne ya ko négocier na bango. Soko za muyibi. Soko bima na ba assassin. Obota na ba assassin. Soko ntamba pande nga ya tanga yo ntambe tina ke bota na assassin. No sandeni. C'est ça. Soko za muyibi. Soko bima na ba assassin. Obota na ba assassin. Soko ntamba pande nga ya tanga yo ntambe tina ke bota na assassin. No sandeni. Soko za muyibi. Soko bima na ba assassin. Obota na ba assassin. Soko ntamba pande nga ya tanga yo ntambe tina ke bota na assassin. No sandeni. C'est ça. Soko za muyibi. Soko bima na ba assassin. Obota na ba assassin. Soko ntamba pande nga ya tanga yo ntambe tina ke bota na assassin. No sandeni. C'est ça. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote batoyo
balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko. En tout cas, Kapash alobaka tout le temps na bémission, ye abima na bozoba. Malika Mania, ye pe balakisaka. Kapash yos exemple obima na bozoba. Bazo comparer même Ariette Kanjinga na Kapash, Ariette Kanjinga, yende YouTubers, yende mutu, eluka makambu na mukuse. Mesikoyo Kapash, oyo nga moko papa robot, na malaki éduqué ye. Donc na pesa ki éducation ma beta wa bandaki, po bandosala bandika, lelo pa koma na bandika, yende bazocha mwana malamu. Bomoni ndenga seki Rich Boti kaka oyo azosunga bango. Azwi pe Rich Botango. Ozwi mutazua. Alors wane tali bisote. Nga nazo kota sikoyo. Na oyo ya biso. Boyoka bolanda bo dio. Boyeba soki sikoyo. Na sala enini. Toto sale nini. Aza mutako tika te. Bolo bate to komi na bonne année, papa robot. Non. Bolanda nanu, makamba forum, ya forum, sima na cha audio na ye. Bande koba bolingo. Likambo ya kitoko, likambo nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum. Botu nangate soki nini? Ya kitoko. Yo mutolobaka. Kemboka. Secteur nyonso. Ba okipango na bapaya. Kotoyo. Ba chinois. Kotoyo. Bengi. Kote kuna. Ba pakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février. Le 6 février. 2022. Kuna. Okoya na compétence na yo. Okoya oloba. O makambo na yo. Ekokoma. Paya nani? Fati Beton. Tala yo. Ozoloba. Papa robot. Olie. Yango longoli maske. Me yo pe yaka. Na compétence na yo. Yaka koloba. Na forum. Le 1er ti le 6. Yo pokolia. En plus, bandekono, tangu, tokozwa, ba secteur wana, bakoteka susu lupango te, mais soko yete, bapaya, bazwa toujours na secteur wana, bandekono, bakende bwaka ngunda, wapi, na kanku, popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passer en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Alors, wana bolandi forum oekozala na Belgique. Tokota sikoyo. Na audio ya Kapash na Malika Mania. Ndenge boyo kakaka.
comprendre ozo comprendre yango mona eloko wana olobi c'est-à-dire soko komo comprendre misala moto eza eloko moto otyolo bango bafali yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo omoni bango monde ekiti ya bango pakabwaka bato ebele yango ebele ekitisa bango bachange balangage ozomona de plus en plus omona mpena ke ndalika baplateau so afandi mpe baplateau nanga ezala bien mais ce que toi mosu orêve victime ko youtube ekufa ezala bongo te ocomprendre ozo comprendre yango mona eloko wana olobi c'est-à-dire soko komo comprendre misala moto eza eloko moto otyolo bango bafali yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo omoni bango monde ekiti ndalika baplateau so afandi mpe baplateau nanga ezala bien mais ce que toi mosu orêve victime ko youtube ekufa ezala bongo te ocomprendre ozo comprendre yango mona eloko wana olobi c'est-à-dire soko komo comprendre misala moto eza eloko moto otyolo bango bafali yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo ndalika baplateau so afandi mpe baplateau nanga ezala bien mais ce que toi mosu orêve victime ko youtube ekufa ezala bongo te ocomprendre ozo comprendre yango mona eloko wana olobi c'est-à-dire soko komo comprendre misala moto eza eloko moto otyolo bango bafali yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo omoni bango monde ekiti ya bango pakabwaka bato ebele yango ebele ekitisa bango bachange balangage ozomona de plus en plus omona mpena ke rankine esili mpe na youtube po yo kooporte garant ya ofinga anonga me nga sikoyo na oporte su garant te na ofinga osu te omoi sikoyo opesa mosana ekufa sikoyo bato bakomotaka moto oyo boye na boye eza ndenge mona bajournaliste ebele bafinga bamusicien ofingi musicien mpena omoi mpenaka musicien okontinue komemo na kaki paka apres na suka nango otiki okomi oluka oserache te okopo mpena oyo nayeki mpena place mabe ekitisa bajournaliste ebele baconifort ebele okopo ekapashula toyeba bango na misala na bango le fait que toyeba bango na misala na bango baa na maseke bato bamona bango bajournaliste na plateau mais biso tomona bango na maseke na plateau aye mpena koloka na youtube mais bato baotala bravo une très belle émission yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo omoni bango monde ekiti ya bango pakabwaka bato ebele yango ebele ekitisa bango bachange balangage ozomona de plus en plus omona mpena ke rankine esili mpe na youtube po yo kooporte garant ya yana baconifort ebele bafinga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato okaki paka kokolo omoni bango monde ekiti ya bango pakabwaka bato ebele yango ebele ekitisa bango bachange balangage ozomona de plus en plus omona mpena ke rankine esili mpe na youtube po yo kooporte garant ya ofinga anonga me nga sikoyo na oporte su garant te na ofinga osu te omoi sikoyo opesa mosana ekufa sikoyo bato bakomotaka moto oyo boye na boye eza ndenge mona bajournaliste ebele bafinga bamusicien ofingi musicien mpena omoi mpenaka musicien okontinue komemo na kaki paka apres na suka nango otiki okomi oluka oserache te okopo mpena oyo nayeki mpena place mabe ekitisa bajournaliste ebele baconifort ebele okopo ekapashula toyeba bango na misala na bango le fait que toyeba bango na misala na bango baa na maseke bato bamona bango bajournaliste na plateau mais biso tomona bango na maseke na plateau aye mpena koloka na youtube mais bato baotala bravo une très belle émission okopo ekapashula
toyeba bango misana bango le fait que toyeba bango misana bango bana maseke bato bamona bango bajournaliste na plateau mais biso tomona bango na maseke na plateau ayebenda koloka na YouTube mais bato baotale bravo une très belle émission 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 mais yo omonaka mutu mais biso moko tomona mutu ona maseke mais bato baotale bravo une très belle émission mais yo omonaka mutu mais biso moko tomona mutu ona maseke toyeba baona misala na bango akabona yebu kapashula nde bazala na misala na bango etungisa milimo na bango omonaka mutu afandi boye osolana ete kapashi momonika émission na miniature bu misala na bango etungisa bango akabona nakanisa boyoki bandeko kapashi mutu tobosana na biso ye tobosana kudu te totika ye tomoni ndeko si tosali makasi topuse mwa moke nga moko na edike ye po akoma lelo mutu bandika Karina aforme ye po abima na YouTube tosali ye mwa makambo oyo esengelaki tosala ye po lelo akoma na 100K 100 000 abonnés. Alors, tant que moni camarade ya grande sœur ya Karine Mokonzi, oyo Karine Mokonzi a même en équipe nationale, a même na net, a formé, a conseillé, pe a même na récite au azanango lelo. Tolobi bon, si koywa to tikaye. Sa komi bisika oyazali. Asilisi ba université. Azui bac 5, bac plus 5. Memutango, oyo la Chine etika. Karine Mokonzi kutu achaka kate sokazalaka. Bato ebele bakipaka te. Me ye boyoki makamba lobi. Omonaka mutu afandi boye osolana ete kapashi momonika émission na miniature bu misala na bango etungisa bango chacun portera sa propre charge soko lobeli kapashula te lobeli misala na okenda oluka na butu ya koteya bato kindoki teya bato kindoki okonvaincre bato boyokati kuna yo osala kindoki kuna bana poso okonvaincre bato te ya kokonvaincre bato kindoki na otika koma kapashula bamoto toko motinde bona butu tala na mikona matinde ka volume prière tala omona kama mtafandi boy osolana ete kapashi momonika émission na miniature bu misala na bango etungisa bango chacun portera sa propre charge soko lobeli kapashula te lobeli misala na okenda oluka na butu ya koteya bato kindoki teya bato kindoki okonvaincre bato boyokati kuna yo osala kindoki kuna bana poso okonvaincre bato te ya kokonvaincre bato kindoki na otika koma kapashula bamoto toko motinde bona butu tala na mikona matinde ka volume prière tala mikona osangisa omoni bandoki basangana ngati kona osangisa na isa ntambe bandola sentokati omona kama mtafandi boye osolana ete kapashi momonika émission na miniature bu misala na bango etungisa bango chacun portera sa propre charge soko lobeli kapashula te lobeli misala na okenda oluka na butu ya koteya bato kindoki
Teya batu kindoki convaincre batu. Bon kati kuno yo osala kindoki kuno bana poso auto convaincre batu te. Yako convaincre batu kindoki na otika koma Kabashula. Ba moto to komo tinde bona butu. Tala. Na mikona mati de ka volume prière. Tala. Mikona osangisa. Omoni bandoki basangala. Ngasko no osangisa na isanta. Na yebite soki bango mutu baza bato balotaka. Na yebite soki bazolota nini. Oublie bazomona na bandoto na bango. Na kanisa bango moko baza na kindoki. Oui, po balobi makambo ebele o balobi kaka. Bakalifie kutu na bandoki eza biso. Ata batie kombo te me bayebi. Bazoloba akolamuka na tongo tosaleli émission. Nzoka soki tokoti na basiti na bango. Ya Kapashi, tokoti ya Malika Mania, tokoti na Shemokonzi. Tokomona kaka ba miniatiro eza kuna ya Karine Mokonzi. Me bango babaloli maloba. Balalaka balamuki na tongo bamoni miniatire na bango na bemission. Mais non, biso netinga na tchaka. Oui, ba miniatire na bino na zolobela bino parce que boye po balobela bino. En plus, to salaka ngo lisusu poto matisa bino mwa moke bozala. Parce que bozoluka bomata na komba Karine Mokonzi. Alors, tokosunga bino na kombo ya Karine Mokonzi bomata. Yango to tchaka ba oya bino. Me bino Kapashi batikomela ki opawa bibi kapinga ina poto. Kasi yo ndenge nini? Si yo lingaka poto te, olinga poto, soko linga poto te, alors sala lokola bibi kapinga. Yaka ozongi, eza facile, soko linga poto te. Bandeko, mabe ya kolobela bango eza te. Na émission oyo bien sûr. Popo na kosalela bango émission oyo ezosenga koloba makambo moko ya makasi ya très important oyo peza très important ebongi na vanda calme na loba bilobela te. Mais oyo na émission oyo nayaki kaka na lakisa bino makambo oyo balobi kofinga oyo bafingi matumboli mato batumboli na kanisa bomoni na kochola. Nga nazangi maloba te, maloba ezali. Me na kongelango. Nazotika bango basepela. Bali ya bonane, bali ya Noël, bongo tokotala. Kapashi, soyez les bienvenus na 2022. Au koti na liste ya kopupwama. Okopupwama kitoko. Zala penza sir okopupwama kitoko. Yomoko bandia po 2022 ebandi. Na décembre na kansa bino na Congo, même partout na mokili. Bato bazobanga matumboli, balingi bazala na kimia, bali ya bonane na Noël. Bakota 2022. Mais bon, yo oyeno na matumboli. Ok. Matindi grand frère. Kabashula sepela na lolengo. Omondo zana sepela na lolengo zaila. Kaka ndenge na zande na sepela. Ngani na zaboyi. Kabashula. Na complexe. Sama on a que somba bijou na somba te po Kabashula somba. C'est ça. Na somba te. Na somba voiture te po yotamba na voiture. Na somba te. Yango monezo ko papa. Na sepela na omoninga na Kabashula eba na clair était matindi grand frère. Kabashula sepela na lolengo. Omondo zana sepela na lolengo zaila. Kaka ndenge na zande na sepela. Ngani na zaboyi. Kabashula. Na complexe. Sama on a que somba bijou na somba te po Kabashula somba. C'est ça. Na somba te. Na somba voiture te po yotamba na voiture. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment na mona zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment na mona zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment na mona zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss.